Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah, Jimmy Mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant à envier, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi Mokolela muna balanzinyo ce magazine KNB ezolembate kopesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. L'édition na biso ya mokolo lelo na bilan o bakino abasali par rapport ya premier ministre sortant Bruno Tshibala bo kandenge ba réagir na micro ya Hervé Zaka ba pesi ba vie na bango par rapport na ndenge ya salela ki musala na ye. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. La Bruno Tshibala na mandat na ye donc tomoni eloko liboso banzela salamaite to ebaite soki consigne pas euta pas na ina chef de l'état na ye et pas nani pas ba gouverneur na biso ya ba bourgmestre na biso ba commune banzela sema bien te eloko ami balé selon ngai avisa qui a intérêt personnel na ye pour mapango asombi asoma pango ebele donc ata nani gouverneur o akoti il faut aye bandenge nini ya s'occuper na intérêt ya population banzela kotala ba fonctionnaire salaire ya ba papa na biso ba agent de l'état bazala payer donc Bruno Tshibala pona ngai vraiment na koloba bilan na ye na repeseka à 20% pour la rakibso ba élection. La seule chose au APC c'est la élection. En dehors de l'élection, on a monté le mois. Ça a été à promettre qu'il y a améliorer social la population. Côté on a coûté bomi, donc quitter ces bisos sur moins coûté ce qu'au outaki. Donc on a rôle au bayan, on a salé rien. Pour on a salé rien. Somme t'as vu 20 sur 100 donc échec est vraiment criant quoi. À propos de la bilan, est négatif pour la nine. Dès que ça qui change, avant il y a quota, dollar est toujours qui on a 15, 14 et demi. Mais tant qu'on a côté au bout, on a 16, 500, 16, 700. Et on doit être au matin. Pour le année, on travaille bien. Ça dit, on travaille mal à monter. Mais on a travaillé bien pour la nini. Mais pas la ngala moni qui travaille mal à monter. Dollar est mati, l'Europe mati cher, donc voilà quoi. Bila na ye na mwana kimabe. Mboka na biso toza na pasi mingi. Et puis eloko eleki kokomisa biso na pasi. Ozo mwana na simbi nini? Na simbi mapa. Po nini naza kotambola po moya bana pona kolia. Mboka eza pasi pona nini dollar eza likolo. Moya kufuta bandako ezate. Est-ce que yako kaki kosala ke dollar ekita? Soki dollar ekiti biloko nyose kokita. Soki eloko esoma mi na 5 dollars. Dollar ezana na 4500. C'est-à-dire okobimisaka 5 dollars au pesi mutu. Na moni bila na ye ezalaki mabe. Bandako eza cher, banjela eza quand même ata yoko kombola même libumu eza na njala. Est-ce que ndenge nini okiko sala elambe ko kangama te? Elambe kangama ka soki libumu etondi.
choix au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Asali a renommé Ilunga Sylvestre comme nouveau premier ministre de la République bakinois va réagir pour le choix au chef de l'État Asali. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki. Réalité. Tozuka bien, le roi est bien tout le monde a mon aïna mamou, les gars qui la fois passé était à zappé mingi mais tellement constitué le big et faut abimara na FCC bala majorité. Abimi to sepeli. Toyoka peke ya zamu tumo wabonya sala bakala wana sala bien mais totaleli pe kaka. Totaleli kaka so kaka neti bokonza migolo ekomi kaka so totali kaka otamboli bien te. Awe pe olonga toli mutu nsusu eza bongo. Bato bele basala eza bato bonya elanda mukolo te. Batisegedi azalaki awa joaki makasi ya bunda pona démocratie azala ivieti mukolo. Mais biso totala kaka po tokolo banyo sote totala nanu abose bulo ebanda totala siko soki ça va te to bengani ye toyebi aza moto asika mambulo zala azamba dia aza moto bambo aza moto mbeba tozoluka bavandela biso mais avanda na makambo ya mbongo te mais avandela biso ya population toyeba point ke adirige biso ndenge tolongwa na bapasi tozonga na makambo tozoluka tifo moto azala live azovanda bato omona tracasserie eza na banzela makasi bon totambola l'aise te fale makambo nyonso wana ye moko ayebake asala ordre. Choix ya premier ministre eza nango na problème te. Le problème c'est quoi? Toza na besoin de ya bateau nde bakobongisa mboka, bateau bakosala bien na président et puis pour nga na kosenga na président azala suivi makasi na batu o azo travailler na bango alandelaka bango atalaka musala o bazo sala et puis ba signer ba arrêter ya ba nouvelle unité et la fonction publique wana peu ba ninga pe ba se retrouver pour tout le monde eza ba fonctionnaire rebelle baza ba matriculté sur base il y a la première ministre to cause la ba fantique à montuté oyebi ke biso ba congolais to nyokwa mingi to sali ba mbule belé to zanga na kati ya souffrance to komi komisa ba fanatique na été bien ki abimi place wana ayeba ke ayeli musala musala eza makasi na mboka yo moko monika nde mboka ekufi banini et faire aux alaba fantique ya mutu ndezo tindika bato mususu na kosala makambo mabe to lingate bien que bamsu bazoloba atiki SNCC banyongo boye na boye wana biso etali bisote biso tozotala régime oya sikoyo totala soki akosala na rythme oyo président na biso azana ngo soki asalité on a to côté les médailles. Bon, on a remercié le chef de l'État, on a choisi au sali le premier ministre. Donc il te c'est la chance de à travailler peuple congolais, tout ça c'est manaï to landaï, ce qui a sali mabé. To pas long lié, pas le qui mutususu. Choix ils en clair. Adobi papa na za mukolo sali le HDG pour sani. Ah, pour tout le on a président sali a renommé papa na mukolo na CP na makasi pona nini. Kota la âge ya papa wana na za sûreté ki ya roza na ba loyenge mobo ya ba papa musu ba jeune papa bazara nango na za si ke mbongo ya zozwa abokolo araba koko na bana eza pende moko na biso peuple congolais na âge wana ya premier ministre na robanda s'occuper na biso makasi ke ba jeune papa musu na choix wana pena coup de chapeau. OK, merci beaucoup. Merci maman. Point de presse au coordonnateur Yalamuka Salaki Moïse Katumbi ndenge anosaki rencontre na ye Failou Jean-Pierre Bemba pour na kokuta na bango na chef de l'État population ba réagir par rapport à point de presse wana. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki. Réalité. Pona biso toza konate, biso toza na souci ya intérêt ya peuple congolais. Biso toza na souci peuple congolais a souffrir makasi. Comment dit papa? Il fallait mettre peuple congolais alia afin de kimia. Parce que na gouvernement oyo etiko koleka, c'est que bango bazalaki na kati ya gouvernement. Ce qui te lobby, Kabila abomi na bango pe ba parmi ne baton.
mais sikoyo lokola bazwi sikoyo volonté ya kotonga Congo ya lobby baya sikoyo na vision ya chef de l'État parce que chef de l'État aza accompagné avec le peuple congolais. Nouvelle wana pona ngai eza malamu pona koluka kimia e kolongola pe moi tribalisme oyo kotaki na kati na biso po fallait toza biso nyonso ba congolais fallait tolingana tozala bomoko na sérieux ya Mobutu tozaki biso nyonso ba congolais baluba balingani ba Congo balingani mukongo abali muluba muswahili abali muluba mutetela abali muluba ka bongo sikoyo ndenge bakokutana e osala biso ba congolais esala biso bien po tozana na bomoko na kati na biso eloko ya tribalisme elongo biso na mutu. À ne pas confondre Tshisekedi opposant na Tshisekedi président de la République. Ce que vous avez na doléance vous avez nango yaka nango ezate ko na cadre ya dialogue parce que Moïse aza intermédiaire entre Fayulu na Tshisekedi. Tshisekedi aza président, Fayulu aza opposant. C'est tout à fait normal na République nyonso ezalaka ndenge wana. Mais ce que za makamoko ezo préoccupé bango balimba trouver solution ba sepeli ko s'intéresser pas ya mokonzi mboka. Il a dit ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre camp. La victoire du peuple congolais, il est là disponible à bras ouverts à Koyamba Bango. Bakutana plusieurs fois na Belgique, bakutana na Europe, je ne sais pas où encore, mais ce qui peut bakutani lisusu, balingi bakutana lisusu na Kinshasa en tant que Félix président. Eza nango mabete, mais biso ba congolais nde tozala au menu. Il y a des discussions à bango wana, donc c'est nous qui prime parce que ezateke bakutana pour que bakutana non bakutana pona ko sala ke mboka oyo tous les Congolais bamona ba sepela penda ke toza chez nous. Le 17 mai pour le vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kaboun a expliqué qu'il n'a pas député vision pendant 5 ans et un mandat comme vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, plus qu'hier, je suis personnellement fier des succès réalisés par notre nation. Aussi, pour une fois, notre classe politique, celle-là même qui a été le plus souvent décriée, a-t-elle saisi l'importance des enjeux et, comme un seul homme, mis de l'eau dans son vin afin de parvenir à un aboutissement heureux du processus électoral. À l'instar de chacun de vous, je suis heureux et je nous félicite pour cet exploit. Tout ceci veut également signifier qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Par ailleurs, les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales couplées ont conduit à une alternance au sommet de l'État, sans pour autant gratifier le président de la République d'une majorité suffisante au Parlement. Cette réalité a placé le cash au bout d'une route débouchant sur des chemins. Une option devait être levée, soit décider de rester dans l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui supposait une cohabitation entre le président de la République issu de l'opposition et un gouvernement émanant de la majorité parlementaire avec de potentiels risques de blocage permanent dont visiblement le pays n'a certainement pas besoin. Soit prévenir les difficultés de la cohabitation et décider de former une large coalition parlementaire avec les élections, le vainqueur des élections législatives. Le choix était cornélien, certes. À cet effet, permettez-moi, honorables députés et chers collègues, de saluer le courage, la force de conviction ainsi que le sens patriotique de deux acteurs politiques majeurs de notre pays. En l'occurrence, le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, M. Joseph Kabila Kabange. Nous avons là l'exemple typique et historique de deux personnalités politiques d'envergure qui n'avaient jamais envisagé jusqu'il y a peu la possibilité d'unir leurs efforts et œuvrer ensemble malgré leur vision politique, parfois inconciliable, mais qui, malgré tout, prenant la nation à témoin,
ont été mis devant leur responsabilité historique d'opérer un choix entre la cohabitation et la coalition. Tenant compte de forces centrifuges en présence, mesurant la fragilité de notre démocratie et la délicatesse de la situation sécuritaire dans laquelle se trouvait notre pays, la sagesse aidant, ils ont tous opté pour un compromis politique que d'aucuns désignent par le terme coalition. En effet, peu importe l'appellation des uns des autres, l'essentiel dans tout cela, c'est que nous puissions tous, majorité comme minorité, avancer ensemble, regardant droit dans la même direction, afin de préserver la cohésion sociale et de défendre à l'unisson les intérêts suprêmes de notre pays. Pour conclure mon propos de ce jour, je me positionne comme un homme qui préfère la prise de conscience à la politique d'Autriche, l'audace de nouvelles solutions aux certitudes tranquilles, comme disait Jurgensen. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale. Je vous remercie. na Joa Medical Center à Télémonène Salemaki Naba médecin ya Asbel médecin de bonnes œuvres sur bien-être fétal oyo docteur Didier Kalange échange qui na bango pe sur NST no stress test oyo appareil nango ezala qui présenté Naba médecin Asbel, médecin pour les bonnes œuvres. Basangisa ki ba médecin na ba paramédical mususu na Tchango mokolo ya lundi na Joa Medical Center pour la conférence munene sur ba fœtus topé bomo ya bana na kati ya libumu ya ba mama na tango ya zemi. Question ya ko partager ba connaissance pour na ko éviter ba mortalité lors ya ba accouchement ya ba mama. Conférence ya lelo ndenge docteur Kalonji a expliqué biso ndenge tokoki ko bikisa ba mama na bana bazana kati na bango tant tozo landela bango. Alors to sepeli ba nouvelle méthode ba dit ezali évolution makasi pona biso pona musana biso. NS des appareils moko ya sika oyeye na Kishasa juste pour kosunga ba mama ezem pour ko bota na bango même ça malamu mingi to sepeli to za très content. Senga ba médecin oya Tchango batina ba maladie awa surtout basio bazana zemi évolution science ezoko évoluer ba pareil uti ko kotawa en tout cas yo moko mama oka mwango yango nazo senga peza ke ba docteur ya Tchango batinda ba mama ebele ya zemi awa. Occasion ezalaki pe pona ko présenter ba machine ya liboso awa na Tchango oyo ekobana kotala évolution ya fœtus na kati ya libumu ya maman pote mbotama ezala malamu. Docteur Alex Kabonya a expliqué. Et concerné médecin autolinga to présenter appareillage moko ezali très important pour na yeba soki mwana na libumu ya maman azali malamu. Alors ezali appareil ezali rare na Tchango. C'est un appareil très important pour nous asseoir diagnostic parce que moi dans les ya maman azali ko se porter bien. Le Joa Medical Center to disposer en gros pour na ba médecin nion sur la ville à Kinshasa mais plus précisément ba médecin n'est-ce pas oyo ya muamba na ya Tchango pour ba koki ko tinda baka pour oyo ya ba femme enceinte oyo to ko tala. Et puis pour nous confirmer si réellement moi na kati ya maman aza ko se porter malamu. Et puis ya mi balé ceux qui ba contraction et pas na maman ezali malamu ko et produire et ça là que moi na n'est pas abima pe malamu. Formé na Tchango na Moamba et to s'ajouter na ba polyclinique so bazana yango et que NST appareil o epesaka bien-être o elaksaka que moi na kati azali malamu to azali na la kokoso ezali. Joa Medical Center et Zoami Bongo na Masina, quartier sans fil, avenue ACP numéro 12 et Sika Bokokiko Sala suivi ya bazemi ya ba mama ndenge longo bani pona ko tester mona na libumu pe mbotama ezala sans problème.
chauffeur basepe na maloba ya mokonzi ya sika ya la police amour ndenge ya lobe ba roulage de bazalaka l'auteur ya ba embouteillage pe na ba tracasserie pe basengi na ye akita sur terrain po ba un CV qui ya ba PCR misusu bazo continuer toujours ko sala ba tracasserie bo kabango na micro ya Diema Weja. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité pompage aza chauffeur ya DGC Zando Boulevard Gare Centrale Victoire moni yango normal na ba proposition nyonso ya mérité vraiment na kanisi nzambe na ngana un apambola ye mais azwa décision on a tina suka. Et puis, Azana a suivi na ngoya ko surveiller ba jana ye na nzela amona musala o ba jana bazo sala. Kati na bilembo wana nde place ye moko ko za solution nango. Depuis a lobby yango nana sali musala moko te mais a lobby yango puisque jusqu'à présent embouteillage ezakaka tracasserie wana ezakaka. Soki olongwa wa oké na ipen oko vivre yango vraiment lobby que mais ono so ba konzamboka bazo loba concernant ba jana bango ata réaction moko bazo sala te. Soko olongwe le sous comme na victoire okomona ke changement ezate na maloba ba conseiller veut dire que non ma konzi bazo loba na bango katika kaka ba loba mais bango moko bazo sala te lo na donc maloba o ba continuer baloba ki pena donc dans mon tracasserie pena routier elembi diminuer et puis na moni pena ke ba roulage ba la ba passant vers na ba mapeka wana nazomona bango pe soutenir na moni ka batika na ba motard kaka ndenge balaki na ba Carrefour baza souste ko bango pena ne batu pena balaki pena ba ko menacer biso makasi na tracasserie senga na mokonzi ya la police ya sika ya koti en tout cas nde akumbela ndenge wana normal a contrôler bango normal biso pe ba routier en tout cas peut on respecter code na biso calmement ndenge ezalaka pe totambola l'aise po kimia ko yingela biso tosa mosala pe na kimia azokangela bango place nini akanga bango to mona akanga bango to mona eza malamu te mais comme ezabela kosala basana makamu susu batu vi eza malamu te batu ba débrouiller na gishasa misala ezate to débrouiller boye na ba façon nyoso ba mère bateka mabeko bengana misani ba pesa batu message wana ekoteki na matoyi na bango mais bimaki na ngona litoyi oyo kaka siko na falo otala kuna mpanzo na ba pepe po biso dobi pepe akangaka policier pepe za pona mituka de roulage za pona PCR roulage za pona mituka siko to yebite pepe akomi lisusu tina mituka ye moko général yango mdatindaki bango na kusu na boya zoloba mais na kusu yebisi bango bokangaka to yebite do tracasserie ezali toujours de l'obéla Kambasano, Bamouré du foot, lelo, ba réagir par rapport à la liste oyo ya sélection Florent Ibenge à Salaki pe balobi lolengeni ni ba joueur misusu ba beta kamakasi bazate na liste wana ya Salaki bo kabango na reportage ya Hervé Zaka. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya bon pour ngai entraîner dans la vision na ye c'est normal tuzali pela na botaka awa tuzali na bambokani awa to rater pe ba qualification mususu et normal ba pesa pe ba jeune mususu chance tout est nini ekindi to na bambokani to ba somba langa bazana voire même Johnson Muleka et ba nani bakambo to bakambo to na somba langa to za na Jackson Muleka liste eza makasi le pas oko isa eza facilité to vraiment ba talent coach Florent Ibenge Binisi et ça lango bien mais na 6 joueurs oyo baza retenir te il fallait abakisata mbokani pour le ka bakambo zana so mbokani pazana et ça la bien na dernière fois na et ça la biso déjà bien tant mon déjà zana faillite tant tout monde mbokani azali bakambo pazali et ça la biso déjà bien na ba obaki wana baza pe bon na ba obatikali pe baza bon mais to pesa chance na obaki to pesa bon pe na chance belé to pesa bon chance to fongole le bon ba joueur bazui wana tout monde ici jouer ba c'était mais oh yo peut sélectionner baza pe ka ba bon
batapeka bo tomonaki to beteki na contre libéral ba absence ya bagali kakuta ba die merci Mbokani mais to mekaki ko beta wa to vi qualification mais chance peut-être na ba clutch oyo ba okende représenter biso kuna na CAN Égypte wana mais ngapo na ngana bitoke musika na si na ba joueur to ali wana na Florent Ibenge na staff technique ni nyonso wana mais to ke musika Congo ba improviser la kaka Congo to toza mo nga biso ba improviser mais na liste nga na ngi pas quelques situations na liste parce que na mona il fa ba joueur na liste de na 4 numéro 9 c'est pas important pour nabi il fallait tous à la 3 numéro 9 Jackson Moneka mérité Bakambu na Bruce Somalanga na mona donc importance na liste on a été à Bolingi na Fabrice Ngoma bah en soi la liste est bonne mais pour la 6 jours ba été derrière des sites tous habitués à j'espère que tous animé dans l'esprit à une préparation tout na RDC so ceux que joueurs à sélectionner faut ba déjà ses passeports les après même les après pour ba soir vous êtes disponible mais en soi total raga mais tout peut savoir la chance il y a bien aux ans. Clôturer d'ici la bisu à l'élebo quand ni ba congolais ba lobby dengeni bazo se préparer pour un rapatriage encore il y a Dr Etienne Tshisekedi le père de la démocratie puis ba sengi ba bagisi la bango ba jour pour 2 jours wana ba pesi bango ezamuke pour na kolela le Dr Etienne Tshisekedi repatriement ya papa wana papa Tshisekedi Etienne eza moko ya monene na mboka na biso awa ye vraiment bitumba oyo abunda na mboka na biso awa etikali deja na mitu na biso ti na génération bakoyebaka kaka histoire wana ke tozalaka na papa moko kombo na ye Tshisekedi Mulumba abunda makasi mpo na mboka oyo asala bitumba na ye munduki te ye azalaka na biki azalaka kaka kobundaka na biki mpona nini mpona kolongola bato oyo badictateur mpona corps ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lokola père de la démocratie na République démocratique du Congo nayebi ete tokoyamba ye na qualité oyo ya mosala oyo asaleli biso peuple congolais tozozela yango vraiment na motema nyonso mobimba po père wana liti asala mpena na mboka oyo vraiment etikeli biso souvenir ya makasi na mboka na biso souvenir oyo tosikala kooblie te na vie na biso mobimba yango nde tozela yango soki eye vraiment nazosenga vraiment balongola likambo ya 2 jours oyo bango batie wana il faut père tolela ye ata 1 semaine ata 4 jours ata 5 jours ye aza n'importe qui te ke baye na ye ka lokola un koli bongo ka ondire mwana moke ou soit mutu moko asala ata elo mote na vie na ye lelo nalobi bakundi ye. Ce n'est pas normal. Je remercie d'abord l'idée on a ya repatriement ya corps ya papa Etienne Tshisekedi o asali ezali loko moko inoubliable. Aza monument na kati na biso ba congolais abundi dira moulai mais a bénéficier de loko oyo abundaki nango te malgré a bénéficier te mais moi nanaye quand même azui mais na ko bakise loko moko. Soki corps ya papa Etienne Tshisekedi yé gouvernement central a ça les voisins moyens à repatrier le corps et à son excellence le président Mobutu. Depuis à Koufa, il y a maintenant 20 ans. J'ai donc le gouvernement Nabiso et c'est sous Siakanangote. Voilà, Togo Bengaï Baoba Congo. Voilà, père Nabiso Penam dans l'expression de l'opposition. Nous avons le président Mboka, président Félix. Et bien, wana to la ngata pendant 5 jours. To vendre la papa, to la to kasa bien c'est la biso pour to comme na ngo ya pouvoir o. Papa Etienne Tshisekedi oyo asali lelo soki to bete lisolo ya démocratie na mboka oyo parce que ça na bato belete ba sala ki démocratie kota na Congo. Eza na mutu moko papa Etienne. Lelo soki ngana yo to komi libre, o l'équipe bolobi n'importe quoi, o fingi mutu te me bakangi yo pete à cause ya papa wana moko. Yonga na senga loko moko ba opposant o batika libanda merci parce que ba bisinga bemba azo toyoki bemba azo ya le 25 en tout cas ba ya to sangana lelo soki ba koma na ba parti koma na mboka ebele à cause ya papa wana ai neti un citoyen congolais naza pena na mawatro pona kobungisa mutu neti président Etienne Tshisekedi wa Mulumba
donc aza mutu moko abundi na biso wuta kobotama na biso tiba ajo tozali toza na opposant mususu te o tokoki kozwa neti Etienne Tshisekedi wa Mulumba te donc makambo oyo baoyebisa biso des jours wana mpo na ngai na omwana ondire baotumbola ngai neti baosala ngai eloko moko ya mabebe mpo nanu na bayeye te nanu na baye te batikele biso ebembe na biso tobeta nango ata un mois tolembi na biso yango te. Bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine na biso ya mokolo lelo ekomi na suka soki edisi eleki malamu bopesa merci na Hervé Zaka ozalaki na nsima ya caméra pe na équipe technique tozalaki na Diema Weja ndenge nayebisaka bino bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki nango partout magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso la mama kinwa bafuna